calculer mutabuka ndako 4 niveau longoli brique moko mais ça c'est bête ndako nyo Cécile. Comment on a une en tout cas comment on a une bon comme on les a passe de 2015 à ministre sport le moko beto aponaki et donc nazana espoir que makambo zokende. Comment on échappe ngai? Comment échapper ngai? Échapper mais balobi choix on les a malamu te pona IDPS on diga za pion FCC. Te azapio te bisonde to cheye IDPS ndi makambo suka. Ndi angonde kangi masu. Pe angonde zo suki sabango. Po yangonde to zo mona vérité. Na bango to mona ki vérité te. Vérité ndi ango to ekumu. Makambo ko sa ministère belé en tout cas ça na sens te. To timba biso tout. Ba ko biso tout peu. To bonde ba ministre oyo bakoya na mboka na biso po na mbongo ya famille na bango. Ah mais comment na yende vraiment non te. Oyo po na yo o découvrir ye ndenge komi premier. Bon, on a découvert kaka ndenge baloba kun premier ministre ya mboka oyo mais to sambela rara ata musa makambo kitoko. Comment na ye nani? Nani comment na ese nani lokende. Lokende kese so kese. Ça c'est la couleur d'origine. La couleur d'origine. Couleur à bien. La couleur d'origine c'est la couleur des artistes. La couleur d'origine c'est la couleur des émissions. La couleur d'origine c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous. On a mboka mbote. Mbote. Comment nani? Comment ngai? Monsieur Moïse. Monsieur Moïse. Monsieur Moïse, vous avez quelle formation à propos de la nomination du Premier ministre? Okay. Comment na ye nani? Nani comment na ese nani lokende. Lokende kese so kese. Oyebi ndeko bandaka la ou bien o découvrir ye kaka na nomination alors? Toyebaka ye kala mais toya ko bosana epse banda dembi tango za ki ministre ya nani ya jeunesse et sport de toyebaki muke mais ayebana ki mingi te. Et l'un de toko sala manso boto yeba bien. Donc azamo na mboka akoki pe ko mériter ko sala wa. Ye ya abongi na ye. Abongi na ye. Alors ko senga na papa mokonzi na biso nini oyo ba tieli biso ya. C'est que et le moment ko senga non à s'occuper na ata la likamba ba congolais, la jeunesse congolaise. À ce que non la jeunesse congolaise a zo pe misala. Ba main d'œuvre ezala na peut que dans ki kulune ici là. C'est que nous demandons lui. Mais bandeko musu balobi on dirait azapion o yabimi vraiment na kati ya posa ya bangote. Ah. Jamais na mokili moninga ko severa na esengo moninga te hein. Ce qui est écrit doit être écrit. Zambega alinga kaka yazala premier ministre. Olingo ya sabimi déjà. Tout le monde il faut que tous ala simana que to pese simbis a général liboso a kobana musala mais a kanisa intérêt à peuple congolais. C'est ça la saison au Togo senga panaye. Olinga tena c'est zamuto nzamba linga zala. A ça ponami déjà. Il faut que tous ala simana ozala nani ce monde que non il fallait un tel nana il fallait non il fallait tel hasard. Alors ndenge makambo ekendeli union sacrée ça va avec l'union sacrée mais selon par exemple il faut que non acte misala et monana toyebi union sacrée to le bela ngotro mais cette fois-ci il y a un gouverneur un premier ministre tous de la nani gouvernement. Ce gouvernement est bien attendu au moins à misère dans le Togoye, banane bola, mais l'union sacrée, c'est quoi Togo le bola n'a été. Dans le gouvernement est cobima. Togo a misère là où est coye, et coye, on a un Togo c'est bien l'union sacrée. Si tout c'est bien l'union sacrée. Pour la côte c'est pas l'inaïe, mais tous les ans acte c'est acte nan. Ba malobate, puis to les mena ba discours de Togo ça la boté wanate. Cette fois-ci nous voulons que non réalité, il y a maloban est là tant autres. Ndeko mwana mboka mbote. Kombo nani? Kombo nanga Nzuzi Sunda. Ndeko Nzuzi Sunda awa toka wapi? Wana ndakamela. Na base so kombo nango maloba na base yoka son.
Wa. Ouais, IDPS. Ndeko okoiko oyokaki sango ya nomination ya premier ministre. En tout cas, nous restons na mi benza. Nani abimi premier ministre? Comment on a une en tout cas na été na et puis comment on a été mais au CPL au CPL pour bon na moni à la jeune pena âge à ça ya 43 ans à ça 43 ans ça va pena ça va ya zamo na mboka azango na mboka ko bati ko kosa o témoignage nini yoza na ngwa o pays pena ka confirmer mo na mboka okoyi ko bon tu vois na 2014 à ça ministre des sports bon moni mutu ba alifuna donc azala déjà dans le ministère après tant il y a Fatih Béton à ce qui est ministre il y a nini il y a na nini dans le Boumachi atene kuna mamamine. Alors sikoyo ndeko isi abimi tozu premier ministre ndenge to bandai kozela okosenga na yini na kosenga na yepona musala eza kitoko fo ministre fo ayeba ngo lokola azu tambola na bamboka tu akina na province akina ko ba pasi ya ndenge ni mama mu na province fo bamboka msusu ba ministre to chaka ba marate ba fana na bureau kilo il faut ministre fa bimaka tambola ba pasi ya bana boka eza ndenge nini gouvernement kami te fa bisa gouvernement na ye fa bisa gouvernement apona ne ba jeune to ba pakana po basali ria azo ba jeune kasi bango nde mutu baza na posa oluka mpongo bango baoyiba ebele bao bayiba déjà posa mo otamso esili encore ba c'est bien parce que ouais bien ouais bien on a vision ya chef de l'état mais quand même ndenge abimi premier ministre wana na idéologie pena union sacrée esimbi nango esimbi pena esimbi po to ya vice célèbre po pepe azo suffit ba makasi po vice célèbre e bon répondre maman bien omwana mboka mbote mbote na ma kombo nani papa kombo nanga Longo Masala alias Doris. Ouais, Ndeko Masala alias Doris. Ouais. Ndeko oyokaki sango ya nomination ya premier ministre? Nayoki sango nango vraiment esepesanga makasi parce que mutu wana na kasi ayebena ndenge moko beto alobaki ke akosala na bato basala mabe mingi te. C'est mingi na nomination wana wasala. Kombo na nani? Bon, comme on est en passe, de 2015, j'ai ministre des Sports. Donc, ta combo est passe, mais histoire na tu dois reconnaître que moi l'amboka a koki ko sala na poste. Oui, a koki sala na poste. Tu peux chance wana. En tout cas, pour nanga na pese chance, pour le mo beto aponaki et donc naza espoir que makambo zokende. Mais bande ko msuba odi aza pion ya FCC. Mboeza pion ya FCC mbo wana za makansa bango po Fatih Béton politique na ye bato comprendre ngo te. Calculer mutu abuka ndako 4 niveau longoli brique moko mais ça c'est bête tete ndako nyo Cécilie. Bongo siko vraiment bon. Na bito baloba ngo basolo ba bis total ye. Tout ça la béton. Alors, premier ministre ici abimi, selon idéologie pena union sacrée. Et puis c'est déjà mon éclairage. Bon, union sacrée to separa en trop. Parce que wana bazana souci à peuple congolais. FCC baza bien aimé à peuple congolais. Le collègue union sacrée salami. Eza bato FCC. Eza pe Jésus atambula kada ba mibomi. Babongola kati. Babongola mitem. Na sepeli trop pe o ba uti côté FCC babongola mitem ba ya po biso moko peuple to banotala bango. Ndenge ba utamusa musala. Totala bango so babongoli mitema. Lisi likola lisu. Totala bango lisi likola lisu. Mboko to lingi suba aventure te parce que toni okwa mitro. Loko to zui béton en tout cas to sepeli trop. Alors okosenga na premier ministre nini azui poste. Bon na kosenga na premier ministre makamba kosa ministère belé en tout cas ça na sens te. Parce que mboka tozana besoin de nouveau départ. Alors, au bateau to yebisi ba sala, au ba sala mabe. Atika ngona ba
bape mananu azula biso bato ya sika mopepe ya sika po biso pe to respirer jamais à cause de la biso ya kala o batonga bavwama batinda bana ba potoria alukla biso bato ya sika o bazama do maboko pembe ndenge ye moko fati azali biso susi ya biso yango wana ndeko mbote mbote papa kombo nani papa kombo nanga Isaac Mayamba mwana mboka yokaki sango ya premier ministre batieli biso nayokaki kombo na ye nani kombo na échappé ngai kombo échappé ngai échappé mais quand même choix wana elobeli oni choix wana tosepeli d'abord pour na peuple eloko ya liboso IDPS pour na peuple musala oyo ezosenga esalama malamu po tokende liboso malamu tosepela mais balobi choix wana eza ya malamu te mpona IDPS ondika aza pion ya FCC te aza pion te biso nde totie ye asala totala nde tokosala etidiaki avant totie toetidie nde topesi ye place wana asala ata asalaka na bango biso tokipe wana te biso nde tosepeli na ye mpo asalaka malamu asala nde musala oyo esengi d'abord peuple oyo bazokendela kuna epapati bientôt là il faut ça le gouvernement okoloba nini na premier ministre so asali gouvernement tokosepela makasi po to marcher bien bo ndenge premier ministre abimi toza na esengo ya makasi po mpe baklasse ya bana na biso mpe ezonga malamu eloko tobandaki kosi ve ekoma bien tolongwa na bowumbu oyo tozalaki po tolongwa na bowumbu oyo tozala malamu d'abord peuple akie teke mpo ndenge ayiba mbongo te akie mpo nde asalisa peuple d'abord peuple liboso oyo tozokela liboso na IDPS tokie teke mpo na biso totondisa na bapoche po tolesa bafoyer ondire bwana mpe bape eza IDPS te eza ondire union sacrée non eza union sacrée te eza IDPS nde makambo ya suka nde yango nde ekangi masolo mpe yango nde ezosukisa bango po yango nde tozomona verité na bango tomonaki verité te verité nde yango toyekoma po tozala bien po tozomeka kose trouve bana na biso bakumba biso malamu ana longi nde bakotanga eza teke biso bapapa tonyokamaka na bana to bana na biso fo tomona bolamu na bango po biso batata fo tomona bolamu ya bana tomona bolamu ya bana po toza bapara toza teke oyo bapara nsima ndako te bapara mpenza ya solo po ezolakisa ke IDPS akosala mosala na ye auti na mine tia ya kozwa poste avant auta na mine alaki ministre ya sport donc toza mpenza na histoire azomérite kozala wana akomérite amérite poste akosala ndeko mbote bonjour ndeko journaliste kombo nani kombo nanga nabengami na kombo ya Emani Mbia ndeko Emani Mbia oyokaki sango ya nomination ya premier ministre nayokaki yango nayokaki kaka sango yango esalaki yo ndenge nini bon esalaki nga quand même bien esalaki nga bien mpo esali batemoi ebele mboka tozanga donc tozanga gouvernement tokovivre kaka bongo do nde bamabata banini mais nayokaki ke mokonzi ya mboka ayimisa ye premier ministre eza lobi le 15 alors tomeka mpe kosola kombo na ye nani mais kombo na ye nde vraiment nanu te ozo reconnaître ke aza mpe congolais bon moi mpenza nayebi nayoki ke balobaka congolais nayebi te nayoki koyoka te aza congolais mais c'est normal mpo azala congolais faut jamais tokota étranger comme neti na grade wana ya premier ministre jamais kokota l'étranger il faut azala mwana mboka alors ndeko osenga na premier ministre na biso nipo déjà kombo na yo oyebi te na ndimi te ke histoire na ye okozala na mwa archive ya histoire na ye ata moke donc oyebi mpenza ye nde te oyo mpo na yo odécouvrir ye ndenge akomi premier bon na découvrir ye kaka ndenge balobi akomi premier ministre ya mboka oyo mais tosambela kaka atamusa makambo yango kitoko atamusa makambo kitoko mpo biso mpe bayimboka esala biso mpe bien bientôt là il faut asala mpe gouvernement oyebi bon il faut asala gouvernement na ye mais atala mutu nini akotia na place wana oyo bakoservir bakotambusa mboka na ndenge bien tobonde baministre oyo bakoya na mboka na biso mpo na mbongo ya famille na bango na mbongo ya poche na bango
tia ba oyo baza capable de ça musala o ba kotombola bendela mboka na biso surtout oyo tozana bango posa bango wana mpona mokonzi ya mboka union sacré ezokende malamu alors bon ekende malamu en tout cas bravo koto wana alors bravo na mte totala tina suka après tobeti maboko tobeta maboko na sentiment te tobeta maboko na sentiment te cette fois-ci toalaki bleu ministre na biso fongwami tobetaka maboko na sentiment te papa te tobeta maboko na suka to monde pena ke makambo ekomi normal makambo zotambola bien après tobeti maboko c'est un peu ça pour babiso oyo vraiment to s'intéresser na biso mo il faut mon mboka tout afongola miso finaliste il faut timba biso tout bakosi biso trop peu ça c'est la couleur d'origine, la couleur d'origine, couleur à bien. La couleur d'origine c'est la couleur des artistes, la couleur d'origine c'est la couleur des émissions, la couleur d'origine c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous.